Les gens vont passer à prier dans Babylone. Babylone, Babylone a salina batu pité, pité zanini. Et ça va magie à initier batu. Babylone a initié batu belé. Les gens qui magie au conseil de temps monde à cause nango mère nango zaka Babylone. Les gens comme une entreprise belé dans monde pour na kota. Il faut la kaka initier. Il faut pas coach au kaka na kata franc-maçonnerie pour rien bien aimé. Oh ils ont idéologie à ça. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kola pie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bima ezala kasi moko bapisaka na moto yo mingi ngana zima na pesa na masiya wezali kita moto kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo. Nzambe na mbuya Bible zo baki otinda kili le batu le belikisaki Bible biki mutakubika kana dipate mais obika na marabane so bi mana moko na kolo yawe tika yo enseigner bisuta ke peuple na kolo Bible biki onde moko ko enseigner peuple na au Seigneur des anges kolo na recommander enseignement peuple éducation na maboko na Seigneur tika o disposer esprit âme corps moto so kolanda biso akatatina na kombo na police masi kolo pisa na sagesse et intelligence na nazali nani po kinalo bana convaincre mitema ya batu mais muli mo santo azali maire pasteur ekolekanga tike ki muli mo santo inde a convaincre mitema ya batu Seigneur des anges Bible zo ba ki racheter le temps car les jours sont mauvais yawe to bitiki na sena loboko na yo tike ki malobo édifier biso malobo emema biso na via sanctification pe na via sainteté na terminer force no sa distraction na rendre muli le sans effet au nom de Jésus tika muli mo santo apesa biso compréhension ya ko comprendre malobano parce que yo zali Nzambe na bomo oluki que Bible biki mutakubika na bilei te mais mutazubika na malobano so bana monoko no Seigneur tika molimo santo a diriger biso na kombo na Yesu amen. Bien aimé na pesi bino nyonso balandi na biso ba oyo bolanda biso partout na www.nazarien.tv bima na pesi bino nyonso mbote bisika bozali bien aimé tozoko ba toujours na enseignement. Parce que Bible dit que peuple na nganga moko na kolakisa bango molimo centre moko alakisa biso bien aimé yango tozoye ba toujours ko yekola mokanda ya apocalypse parce que muto ami yeba eloko nino pourquoi sambelaka ezana batu muso azo sambela mais habité pourquoi sambelaka batu muso bakenda église mais bazé pourquoi sambelaka. OK biso photo kota na mozindo poto comprendre mokano Nzambe zanini yango monita muso aselema na biso tozoye kola mo maleme parce que monde des esprits est vaste que le monde tout le monde a rabou. Ya mona ki Nzambe ki ko révéler apôtre Jean makambo tozoyi kola apocalypse tala ke bandi na chapitre 1 tina 22 ya moto za ko kola mo maleme moi to ke na ngomba ngwezate po oyeba tozoyi bisaka bana Nzambe ke lelo soko kufi okozala wapi okenda wapi koma makambo ko leka parce que Nzambe abombela ki basali makambo te esengele ki ayebisa basali na ye iloko ne ko leka mo pe biso tozoyi mo ke grâce ya ko expliquer mokanda ya apocalypse zoke nango kaka étape par étape tito kuma pena na suka bien aimé bo patienter vraiment boza la précité parce que nous qui ko sauter makambo te photo là que ça comment les mecs ko salama makambo ko zandende ka tozo ikola vraiment pesa biso matoi pesa Nzambe motema pona oyo ka makambo tozo loba na la fois passée dans le bac qui toujours na tina ya ba coupe on a ba kezana ba coupe za ba tina kanda Nzambe eza ba jugement Nzambe akitsa ba kanda na ba to ba boya ki na ba to ba zo ki marque de la bête
o ba se plaît ko c'est la Satan ndenge tan su ba tebele tout monde na mokili ole mudase la nzambe modayo préférer c'est la Satan. OK, Satan ayebi que non ndenge Apocalypse chapitre 12 verset 12 obi que non na bongo likolo bo sepela. Mais mawana mokili. Pourquoi mawana mokili? Babi ki wana diable sa kiti aza animé na kanda ya makasi. Ayebi ki aza na tango mokuse ya mo perso c'est la tanaye. Diable ayebi pourquoi azo séduit bato ba bongo la mité maté. Diable ayebi pourquoi azo séduit bato ba mona parce que babi kate parce que ya utaki na likolo. Ayebi pourquoi nzambe abongi eloko na bongi sela mutu. Diable ayebi nzambe abongi sela mutu makambo bien. Ayebi pourquoi que nzambe akovanda na bato ensemble. Ya un moment diable a précipita aye ko tia biso ba kal otolbaka que non mutu moko abikate bato baza toujours une espèce de crédibilité atazote ya bato bazo mona kaka bien aimé mais diable ayebi pourquoi ayebi ke bisika utaki gloire ni ezana likolo ayebi eloko nini nzambe abongisa pona mutu parce que bibi que non nzambe azana ba projet à bonheur pona mutu et non projet à malheur ayebi ke nzambe akovanda na bato ilongo ayebi eloko nini ba ekozala ya moni diable toujours capable de empêcher biso to sambela te mais biso to kolanda ba kabala satate biso bato nzamba bengi tala mosala monene yesu masasa ki na kulus akufela ngana yo ezala ka poto bala to bota te mais ezala ki pona Rome de cieux so ki moni trône yesu masasa tika ki trône na ya bunzambe ayena mokila kufi asali 3 jours à sekui akei bien aimé abika akeko bongisa biso ka bisika na Jacques 14 ti lelo Jérusalem asika babongisa amuka yango pourquoi mon nzambe zo sambela ba ke biti pourquoi zo sambela pona nini ko sambela ka pona makambo mokilité yeba lelo ko zo sambela yeba lelo toujours préparer éternité na biso lelo yango tozo lobela tina mokanda ya Apocalypse na lobaki toujours la fois passée na tina ba coupe oyo na sukaki na 6e coupe place nzambe azo kitisa kanda na yeli kolo ya peuple azo kitisa kanda na yeli kolo ya ba nation alors bien aimé et c'est mon muto ndimeli kolo et c'est mon pe muto sambela kaka ya ba ventirité mais au bongo la motema kati na solo olingaka nzambe na motema na yo na makasi na yo na mayele na yo et c'est mon ayo parce que mokolo tokozala na kana yo ensemble vraiment nzambe apambola mingi bien aimé na bandi na 7e coupe pona ko gagner temps parce que makambo ko lobeze belé faut que attendre moi tozolo baka muke parce que tozoke na malembe to komi na 7e coupe oyo kokoya abike tango 7e coupe moi je akoboka 7e coupe balbika akoboka ngona kata mipepe akoboka na kata mipepe bien aimé tango akoboka coupe 7e coupe babike non tremblement na éclair ko bima na kata tremblement de terre kozala et puis tout moni ba makambo ko ya ebele babike ténèbres kokota na royaume ya bête toujours et kozala toujours que babike tango excuse babike tango coupe ya 7e ekoi mbala moko na Babylone parce que nzambe ako détruire Babylone na bisa bino ke bible zo ke bisa mingi na bina tina Babylone eza bisiko eza ciblé Babylone eza partout où azo gouverner monde entier les eza Babylone na kati ba organisme nyonso Babylone azali enda contrôler yango bible bikaza puissant ilo tozo mona na kati ya Babylone même ba roi ya mokili o biso kumi o bazo diriger ba mboka ba pays ya monde entier ba kena kofuka ma deva Babylone ce qui est boyo ce qui obeko ko signer ba pacte na bango yo mona soli mokonzi mo la côté même na pouvoir et c'est ngaki ne ko s'incliner na Babylone ce qui aboy parce que ba on bazo contrôler même banque mondiale ce qui aboy ko s'intégrer na makambo ba ko bisaye nde ba bana ko créer ba guerre na pays na ye ko créer ba crise ezala passe ezala donc vous allez rester yende a dirige le monde entier yango mona ka ba roi ba président ba kene ko s'incliner kuna ata magemi nous avons un danger mais kuna ba bimaka na mike parce que Babylone a mis que yo le sous-souté ce qui Babylone a tellement lié bien aimé et c'est là pour échapper zate parce que même nzamba zo reconnaître puissance na parce que yende mutu ka organiser ba guerre o ya Armageddon makambo belé ba puissance ezaka ka yende zo contrôler monoso alors tant on va faire quoi na wede na 7e février wana toujours continuer na kati ya guerre Armageddon nde kolo ko yapo aya ko sukisa Babylone parce que muta ko sukisa Babylone ezaka nzambe muta ko sukisa mutu musute armée mo ta monde ko sukisa parce que armée tu a monde enda contrôler ka makambo nyonso talami ya puissance enda contrôler bango parce que babi ke beto abimaki na mai na ba faux prophète
yenda pesi bango pesi nguya ko régner. Alors bien aimé, tant on va détruire pourquoi bibi tant frère o ekwei na kati ya Babylone la grande et Babylone kaboni na 3 parties. Parce qu'il y a des gens qui ont la force. Parce qu'il y a des gens qui ont la marque de la bête, mais Jésus n'a pas dit qu'il a déstabilisé. Il y a 3 parties. Bien aimé, tu as Babylone, tu as Jérémie chapitre 51. Il y a verset au Kita. Pour Nathan, ils ont Apocalypse chapitre 18. Bien aimé, pour la fléau, il y a 7e couple, il y a Apocalypse 16. Chapitre 16, verset 17. Alors, verset, toujours bien aimé, Babylone, même le prophète, même le prophète Jérémie, a qui s'appelle à Babylone. Babylone. Bien aimé, Babylone, Oyo, et même le prophète a profité parce que Jida, même Azaki, mon Jacob, Babika Kenaki, Pena Kiboumbu, na Babylone, et Zalaki na Anani, et Zalaki na 586 avant Jésus-Christ, ça y a. Babylone, Jida a été en captivité, mais nous avons détruit un statue à Nebuchadnezzar, qui roi, ou à cela qui est Komoko, qui va vous camélango, ou Mosakoli, Daniel Aboya qui Kogumba Melango, bien aimé, et c'est là qui va boire les boules à Balion, bien aimé, nous avons détruit Yango toujours. Mais pourquoi nous avons détruit Babylone? À détruire Babylone, il y a 2 plats. Tobaki Babylone, Nabaki n'a toujours que Babylone est si près religieux, n'a plat politique. Tant qu'on a fait un salama, donc on a pas ça que Babenyango écuménisme, écuméniste, ou l'église non sur la religion c'est pour sangana. Ba ko sangana place moko, bête à ko sangana bango toujours que baba na ko sambela kaka nzambe moko. Ba église ko zasute. Mon pepo na moni eyaki. Même à l'époque ya Zaï, mon pepo yaki que no batu no so ba sangana na o babengami écuméniste bien aimé, bah ça là qui même dans la ville à Kinshasa awa, ils ont la place où bah comme c'est cathédrale moko pour la église nous et sanganaka. Si comme moi bah ça tout sanganeza parce que le lobby nous sont dans la même doctrinité. Le lobby soit que bah ça l'église nous c'est aussi battre parce que ils ont battu musu ba sambela nzambe kati na solo, au bazana na Saint-Esprit à solo. Ils ont battu musu ba on dit matin que Jésus a nzambe. Ba musu ba que non Jésus a un prophète. Ba musu ba zo invoquer genge. Nous avons invoqué, nous avons comme ébélé nous avons bien aimé. Bien que la religion zali, il y a une religion bien aimée, nous avons raté. Et nous avons 100% de la religion. Si on touche Jésus à Érobélé le côté, à Osalo le côté. Et quand on s'appelle moral n'a été. Mais si on simbika comme la religion n'a été, bien, on a 100% de religion comme Babou. On a 100% de religion bien aimé. On a 100% de la religion. Parce que bato bazaka 100% de religion. Bango bato sa bazaka obéissance mingi na ba religion bango. So ki religion na bango sengi ki balata ka rouge rouge, au monde asombe na ba rouge azola. So ki religion na bango senga ka ba prier, ba longola ba sapato na bango ba kota makongulu, e ba osala mo facilement. So ki religion na bango senga ke non, avosa na religion bango kata suki nyoso tika kama ndefu, a osala mo. So ki religion na bango bika olia sungulu te. Atola mbingula tazana nzawalia mbingulute parce que religion de lobby ya monzamba za nakacha ba religion te bien aimé nzamba za kana kacha parole nae na zena mona moko nzamba zo kanga ezana musali moko nzamba zo kanga kozala ka pour ba religion te parce que même tant que Jésus yaki akutaki ba religion bien aimé ba religion zo kocha batuna ba erreur ebele ba tebele so ki ba kobika te eza cause ba religion na bango mutu aza fidèle na religion na ye. Mais ça fidèle na malobanza mbeti. Même les pharisiens bascribent bazaki na kati ba religion. Mais tel temps Jésus aye. Azomona ke bazali banda mokano na ye. Bazali banda volonté nzambe. Yango Jésus ane ko qualifier comme toujours ba tombeau blanchi. Abibino ba pharisien. Bozana lokola ba cimetière. Au moins bozali pierre tombale kitoko na libanda ezomona na botie couleur bien. Mais na kati kuna nzoka miko eza kopola. Bien aimé, la religion est une barrière rebelle. Et je pense que c'est mikumba rebelle. Au lieu que ça va te parole, bien aimé. Le banzam est facile. Bible soit que ndima kaka. Muta ko ndimela kono sa ko biki sama yena libota na e. Mais tala ba mikumba ba religion ba pesa ba.
Na mona na ba religion muso va kota obligé batiki ma papa na bango libanda. Ba koti parce que ma papa ne soit disant qu'il y a monde sumuka. Bien aimé. Ma papa est sumuka raté. Ba se référer à wapi parce que Nzambe alobaki na Moïse que Moïse bisiko tembisa bisika ya boule. Longola ma papa non. Ma papa wala bato longola ma papa to latité. Nga okani kote bona longola chaussure na kota makungulu par rapport à quoi? Nzambe azana problème na ba chaussure na bisoté. Azana problème na ba sandale na bisoté. Mais azana problème na mitema na biso bien aimé. Et donc on a comme ça les Nzambe ceux qui ba longola sapato. Et c'est là qui seulement sapato eux ont na physiquement. Parce que Bible besoin ba kama musu na parabole. Mais aussi la molimo ça te ko idée pour comprendre. Bible besoin ba ne masumu. Longola ne masumu, tika sapato de sumu karate. Nazo mona bien que na ba religion mona ke bando ki baze belé. Au mona mutazaka na kindoki me. Ako koma na deva temple na bango. Au mona longoli ma papa tiki na libanda. Mais kindoki akoti na ona kati temple. Non bien aimé. Et là on mazo ningo longola sapato ezande ka masumu. C'est ça ma papa te. C'est ça mazo na koti na ma papa ne sait. Parce que ce qui m'a pas payé au Sumga, c'est que nous nous manquons à Kuna. Ce qui suppose au côté de la bicyclette à suyer, c'est que nous m'a pas payé au Takuna. Au Somona. Bah, les gens sont battus par Ngoulouté. Ok, Ngoulou est un vrai Damas. Mais ça n'a pas de l'eau, sauf que c'est Ngoulou a bien réagi et qui ça mais mieux va ça, n'est ma soum. Mais à bout, elle est Ngoulou. Mais mieux voyez Banaye. Mais que. Asana, bon, Ibanaye, Asana ma soum. Non, bien aimé. Boyande masumu makamba kolia ezo kosene Bible te Bible bi ke tolia biloko nous ça na marché wana Bible na ngazo lo babon ke no nyonso te kama na marché na droit kolia mais loko Bible ezo bwisa ka masumu. Alors Bible na après le vraiment que ba religion c'est ko sangana o to mona ka nyonso na mukila na boko tanga ba kombo pour ko mate ba to ba commencer toucher religion na e ba ki meme ko boma yo na mona na ba religion mususo ko toucher kaka bango na autant comme ba religion na bango be prophète na bango. Là, vraiment, comment on a makamuna. Par contre, déclenché la 3e guerre mondiale contre eux. Mais on a défendre les gens Jésus-Christ parce que ma religion est tika. Et donc, on sauver sa religion. Mais donc, on sauver la parole de Dieu, bien aimé. L'inga vous la fanatique à la parole de Dieu. L'inga vous la fanatique à Jésus. Quand on a Jésus, et ça, Jésus a croité. Quand on a Jésus, on a croité le loté. Naloba Jésus abota makashaki le verset le abota akufa kashaki ceux qui abota le 25 décembre je ne sais pas. Mais la zone Jésus akufa à c'est quoi le lot azana droit à père. Ou azana vivant il le lot. Ou azana intercéder pour la sainte il le lot. Parce que ça ba Jésus mususu ba Jésus bazali ti le lot Jésus azana na croix. Ti le lot abota mati le lot kunamaka. OK Jésus akufi Kobota mabota na mitema na biso tango zoka parole zone dimango Jésus zobota na motema na. Totika suko mona ka Jésus ba image moko songolo pakala non. Bien aimé. Babi ki akoya ko détruire parce que a détruire Babylone o ba mi religieux parce que écuménisme salami o ba sangisi ba religion nyonso. Nde Jésus kwa ko détruire yango. Croire que bazana nzambe mais ezaka apparence. Na kati ba religion batu balakisaka apparence ya kosambela omoni mutu aza na vie moko lokola lolenge moko mutu malamu mais na kati na ye mawa plein na kati na ye alatika poso ya meme mais mutema nde akoyi non bien aimé bunzambe ezaka ba apparence ya makambo ezomona na boite bunzambe eza mutema ya mutu place omo kande koreche bakeno nzambe avandaka na bandako etongami na boka batu ti mais afandi na kati ya ndako moko atongeza mutema na bien aimé. Bato belina bakati ba religion mutamisa kondima kaso akomi na kati ya temple batonga na bato. Mais na kati ya cité azana mupagano. Na kati ya ndako na saka nyonso mukile zo sala. Non bien aimé. Non. Yamo tango fleur ko beta, tango coupe ko beta 7e biza pona ekabola Babylone na kati ya religion. Na kati ya religion ko tanto zo mona religion oyo na kati ya communisme oyo zo mona make non. Et loko zo renyo kuna ezama ka mosute. C'est la papauté. Eko sangisa ba communauté eko sang ba communauté eko sangisa ba religion bata ba religion est-ce que vous avez une religion vous avez na kata le banzambe vous avez na kata christianisme vous avez na kata religion pourquoi qu'on se comme on bien aimé au coller là tant que tangi on a destruction ba ya ba religion tout temps en Apocalypse chapitre 13
verset 11 à 18. Apocalypse chapitre 13, verset 11 à 18. Voilà qu'on a pour la destruction, il y a la religion au Yokolo Akoboma, na Kacha Babylone. Tokitina destruction côté politique. Tokotanga na Apocalypse chapitre 17, verset 16 à 17. Apocalypse chapitre 17, verset 16 à 17. Totanga sur Mukanda Jérémie, chapitre 50, verset 23. Totanga toujours Jérémie 51, verset 1 à 4. Totanga Jérémie 51, verset 24 à 26. Totanga Apocalypse chapitre 18, verset 1 à 3. Totanga toujours Apocalypse chapitre 18, verset 10, verset 9 à 10 plutôt. Totanga Mukanda Daniel chapitre 2, verset 31 à 33. Totanga Daniel chapitre 2, verset 34 à 35. Voilà pour la destruction dans le domaine politique. Parce que la vision de Babylone a Kaboni na côté religieux na côté politique. Kaka inda zo contrôler. Nde tant ba frère ko beta nzamba ko a détruire atika vide. Babi que na inerte ya pamba Babylone ko koma vide. Babylone ko tika la kabisika ba démon ba kozala. Bisiko ba inspire pire nyonso ba kovanda mais nzamba ko détruire parce que Babylone oyo asali mabe ebele atangisi makila ba se ebele yango kolo asuka se souvenir na makila ba se na ye parce que les gens qui montent les hommes mabe parce que Babylone les a gouverné en les gens comme homme politique ebele po azala mais ba tout le monde ba ora ba tomboma mais ba zana kati kaka ya ba franc-maçonnerie na kati ba maikari na kati OK makambo za pona diable bien aimé. Même ceux qui ont appelé ça grâce au comme mon bien aimé za aux attaques comme Satan non. Parce que la Bible dit que l'autorité ne se pas dans Nzambe. Toute autorité vient de Dieu. Mais le temps où tu as comme protection de Bosofa Kende, Nangambo Satan. Une fois que Satan a protégé, bien aimé. Mais tant que tu as pour Nabino, tant que tu as classe de Satan, tu as sécurité. Mais tant que tu as sali au grâce bolam, au comme au tombo manambona musuni. Mais le commis pas Satan. Babylone, il faut Babylone obliger Batou. Les gens qui sont vides, ils vont s'imbattre, ils vont s'imbattre. Il y a des gens qui sont bien aimé, nous sommes même aux hommes qui sont malgré grade, malgré fonction, il y a des gens qui sont détruits. Et ça, c'est la Bible. Jésus a détruit parce qu'on détruit Babylone. Dans le domaine religieux, dans le domaine politique. Comment on a dit comme la politique, nous comme Satan, non? Mais ils ont mutumo ka sala mukilio. Ce qu'on a aux amokonzi, et zana mokonzi mo kaza likolo na yo. Ce qu'on a roi, et zana mutumo kaza babenge le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Oya kwa ko subisa makasi na yo. Atoza puissant bien aimé mutasa le os koza réalité. Parce que bi kengana comme un homme politique, ngana zana besoin nini? Parce que Zimbabwe belé, bien aimé mokolona, ba dollar na ba euro ko tikala na ba banki, na ba compte yo tia partout. Et au tikala nango Lucas Jésus-Christ lingo bongo la motima parce que malheur ezoya biso nzamba tche biso na poto avertir le peuple tobeta so ya trompette kolo mokila linga zonga bien aimé lelo Babylone azomona kaza fort aza puissant mais kola ko détruire dans un état ko détruire parce qu'il y a des moto sala mokili. Parce que le royaume Mukilo est Zakayaye, malgré le diable a vu un oiseau qu'on a dirigé. Mais un jour, Kola Koya a détruit Babylone. Kola Koya a parce que Yende a bébé si batou, ebele, lelo, ceux qui Mukilo le bébé, les alliés pour Nanini, Bazo Bengaye, mère des abominations. Ne comment tu n'as pas pasteur. Est-ce que bon bato tous aux akuna to kobi katenga na zana kondimananga bien aimé tanga na Apocalypse chapitre 18 verset 4 Bible so ba que mon peuple solto milede na kacha Babylone so kozali lobi ko ezate Bible dit que bima poko osanga na tena masumu na batuana Babylone a sala nzambe ba mabe ebele ki zo continuer sala nzambe ba mabe l'US masa kufaki. C'est quoi? Mais na kacha Babylone lelo ba avegla même batu.
qui va comprendre la vérité. Autre chose, c'est un empire romain. Les autres vérités sont cachées parce que tant que Jésus sait quoi qui. Parce que dans le temps, pas l'oba. Les acquis n'ont pas bon ou il y a qui va sonner qui va le bâtir. Corruption, il y a des trucs là. Bah, personne va sonner bon qui va le bâtir que Jésus sait quoi qui. Bah, discipliner, bah, qui koyi, bah, parce que quand on a quoi c'est quoi qui. Et c'est que les cas va comprendre la vérité. Il y a une vérité comme une époque n'a biso. Il y a un c'est que on va pas oublier qu'à bien aimé, faut te biso vérité. Les gens bâtis biso pour te le bagarre vérité. Bien aimé ceux qui bazou biso mensonge, c'est ça bazou bomayo. Quand il y a quelqu'un qui a évangile ba caressa kayo. Ba caressa kayo. Tu ceux qui m'a besoin de magera na yo, to le bagarre vérité. Quand on a besoin de guerre, quand on a besoin de temps, on a besoin et on servir de l'autre. Mais tout ça, il y a ce massacre qui, même pour nous, même aux rois, même aux ministres, même aux présidents, même aux députés, même Marguerite Ranayo, mais il y a ce qui fait au Covid. Les gens qui passent à Pierre dans Babylone, parce que Babylone a sali na batu pité zanini, et ça va magie à initier batu. Babylone a initié batu belé. Les gens qui magie au konze, ils ont dans monde à cause nango, mère nango zaka Babylone. Ndami kabolika na ba branche, okuta mo yazana franc-maçonnerie, o yazana kankar, o yazana na vaudou. Nyonso wana mbabike yazali mère des abominations. Ça dit makamono c'est ça ba abomination et outi na Babylone. Babylone ezana bana ebele aboti bana ebele ba secte ebele maman na bango ezaka na Babylone. Yango kola zo se souvenir mokolo wana a détruit kaka Babylone. Est-ce que c'est un mouvement dans Babylone la zokanga bien aimé bima attends la zone na source ba lixir na ye ozala ozoli ya bien ozorule bien mais ba ke mokolo moko nzamba kanda nzamba yoko na Babylone. Babylone est là quand il même magie dans la carte église. Pourtant l'église de magie quand il y a pas que besoin pour nous embêter bon comme mbala moko na laisse na Satan. Satan bika kobika katalinga kendeke moko te. Il faut que na bateau nzamba sali. Il faut que na bateau kola kufeli bien aimé mais biso photo boya biloko. Ndimo souffrir mais otika aussi mbaka vérité. Pasteur, l'ito mani no zamba pesa wa kocha na Babylone aussi ma magie, ozaba mbongo voyager partout dans le monde. Mais ceux qui moni moné aux Unis. Mbongo kotikala. Mukolona ba ko détruire Babylone, ba mbongo kotikala, ba ore kotikala, biloko koza, o ngengi SPL saka misu na yo. O pose na soupe mbena mote. Babi ke même bato baluka basa mami baluka bangomba papa se cacher, bangombe koma musika na bango. Lelo bato bandi mela sata ole bandi mela nzambe. Bato bazo na ke maiza na passe mikola passe zo ya parce que na planète Terre lo koma la mbomba mi soutien bien aimé. Tozo zelo ko so malamu na planète Terre awati. Parce que kanda zo ya déjà maleme maleme. Dès que basi ni tazo ko kisama, dès que kanda ko le zo ya bien aimé. Kanda zo ya muta ko mettre mazati. Parce que kolo mukile bika ko détruire Babylone parce que Babylone de konzi wa tambusi mukili, wa gouverner ka monde entier. C'est Babylone. Ça ba kanisi makila ba sert Babylone atangisa ndia ko venger mukolo wana. Est-ce que bien aimé yozo ki makande zo ya? Et bon, qui m'a dit que je suis là, mais je ne pas protéger. Mais je suis là, même le diable est là. Il y a un moment où le diable est là, il y a un temps où il y a Apocalypse 12, il y a un kiti na kanda, il y a un temps où il y a la facteur à tenter. Il y a un temps comme ça, temps où il y a un mais tant que tu as un temps où il y a un temps il faut compter la magie. Il faut compter la maison où il y a non, bien aimé. Mais ma cambo comme ma bisouade. Ma cambo a toujours kanda nzambe. Au lieu de pousser ne pas nzambe, batwazo lo musika na nzambe, batwazo kotaka. Bazo kotaka. Non, bien aimé. Bien aimé. Toki ko renya na biso na mukili. Ba renya ka va biso bazali lote. Batu ba renya ka vanga na yo wapi bango lelo. Mais comment ça on a pas papa na bango bien aimé. Biso to la nzambe parce que nzambe ata mutandimeli kolo lelo. Ata lelo za na via souffrance, ata lelo za ata et pas kolo za capacité za la rater. Et ça va tout le monde matia moi va passer image qui non. So mutandimeli Jésus, c'est qu'abandi ba poka passer à côté. Bien aimé, mukilo nzambe mutasala ngo. Bible zo ke or
na mbongo ezaka ya nzambe namona ki bato basambela va biso moto lokola Salomon Bible qualifie alaki na mbongo koleka bike moto moko te na mokila kozalaka na richesse Salomon azala nango Bible ezoba ke moto moko ta kolata lokola Salomon alata nzambe pe apambolaka bato comment lelo mwa commerce osala mpona babi omate fo osimbaka kisi après kisi kosimba après kozwa mbongo ebele après obungisa molimo na yo litomani oganye mokili mobimba so obungisi esprit na yo pati tozo préparer vie na biso tokende kovanda libela na libela oyo ebabiki éternité sikoyo vie éternelle sacrifice nango mpona ka bambongo ya mokili mpona ka kolata ya mokili non nana biso eke nzambe apambola bato nzambe aza na bano apambola bango mokili elobela bango tozwa moto lokola Job nzambe apambola Job koleka mais azalaki na kisi te lelo komi na baentreprise ebele na monde mpona okota il faut la kaka initié il faut bakota kaka na kati ya franc-maçonnerie pour rien bien aimé oyo eza idéologie ya sata biso bana nzambe topusa na mosika makambo biso bato basali na nzambe toboya makambo na motema moko nana biso kaka satani apambola satan soki apesi na droite yebaka orécupérer na gauche bino oyebaka te ntango okoti na ka satan eloko ya liboso satan alukaka arécupérer eza esprit na yo parce que bike nzambe akozalaka na besoin esprit na yo nzoto ekokufa ekopolekei nango ezongi mabele place euta mais eloko nzambe aza nango besoin esprit biloko mpe satan aza nango besoin esprit parce que eza na démon de lelo ezoluka bato mpo moto moto atonisa royaume na ye nzambe azoluka aganye bato mpo na atonisa royaume na ye satan mpe azoluka aganye bato mpo atonisaka royaume na ye mais na royaume ya satan na finalité nango tomoni ke bato ya satan na satan ye moko bakokende na enfer mais bato bazondimela kolo lelo royaume ya nzambe eza mpona vie éternelle affaire epe eza éternelle bien aimé mpona lelo ntango tolobaka makambo bato bamonaka tozobangisa bato te bien aimé mais maloba eza vrai biso mpe toza bato tozalaki mpe ta mosusu lobi lokola yo tozalaki mpe égare tokoyaki mpe kotosala voi vérité mais mokolo tokutananga na kolokola change biso mbala moko tomoni ke vieme tolanda Christ ata makambo ezosimba te na vie mais avec nzambe avec Dieu nous ferons des espoirs nzambe apambolaka nzambe avisitaka boya ye yo tozosambela mabe yango ozomonaki makambo ezokende bien te nzambe bakosepelisa bana na ye tokosepela nano na mokili parce que badisiple bayaki mpe na besoin batunaki Jésus motuna oyo bamoniki batikaki bapeshe na bango batikaki bampo kofundisa bazolandaka Jésus moko mosusu babike priere ozaka courage tunela biso na tozolandaka papo partout tozolalaka libanda totiki basi na bana totiki bapeshe tokozwa nini ntango tozolanda ye Jésus atali bango abiki non na siècle boza na siècle présent oyo biloko bino botika yango bokozwa yango centuple et puis na mikolo koya bokozwa vie éternelle ozomona c'est nzambe moto osambela bato tona besoin korenye na mokili mais biso bana nzambe tokorenye kaka na kati na kolo même ata tozwi mbongo tozwa yango na voie normale ezala mbongo te kolekisa bamakila bato lelo oza leste bien mais satan aza mabe apesi yo mbongo mais comme chaque minuit il faut ozaka toujours na cimetière sikotina mbongo nozali ozanga kimia banda osinya pacte na satan malgré bamona na mokili ozorenye mais comme chaque minuit fo nguma yaka kolembolaka yo tina nango eza nini ndenge namona na kati na Congo central awa na bakongo ex bakongo nganga mo aza kuna babengaka courte joie soki kosigné pacte na courte joie akomisoki pendant 3 mois kendeka na toilette iliaka basalite otie na verre omeli bien aimé tala bamakambo marko oyo kaka mpona mbongo oh non bien aimé bato bazosigné babiloko eza pasi mais pas nzambe ezaka tika kaka masumu eza facile comme bonjour kotika masumu eza facile bible biki soko ki mongongo na kolo koyesa motema no makasi te bien aimé satan zana ba condition moko difficile mais bato batosa yango mais nzambe azobaka tika kaka mabe omona moto akokoka ngo te ona bongo na malembe kobongo na malembe bien aimé mais soki elingi mpa nganga lelo alobi que chaque 0 heure ezalaka na basimetiere otosana facile mais tala bacondition eza difficile mais tala epa courte joie tala bato omona ye mvwama na moi azorule na bajipe ya kitoko mais na butu oh na toilette ozomona azomelaka bavere batufi non bien aimé tala sata mutu mabe
Au moins papa là tu vas verser qui toko libu monene. Mais ça t'a alo sakana na yo banganga ba sakana na yo. Condition tu vas pas savoir tout ça parce que cause wa kambongo. Mais soit bito sa parole auto sa terre. On va nous ba justification. Oh Jésus a salibo. Oh ba nzamba ba kokonde. Oh biso nde bien aimé. Ba ko sa yo. Mokolo moto ko yeba na mokolo suko yo. Mokolo mokila o détruire mokile. Aux autres ça va bilon lelo. Lelo zo se prépose les hommes là. Mais aux autres il faut les kati na kolo. Soko zo mbongo zo kati na kolo. Zo na vol normal c'est bien. Mais ce que ça estime non sata zali. Si maintenant côté la maison pour signer papa tina sata. Mokolo na komona. Okoluka ngomba batama ko zo ngote. Oluka bisiko se caché. Babi ke mokile ko ninga na mokolo ngo. Au 7e coupe ko beta po Babylone za la détruit. Bien aimé na comme na suka. Pour na partir lelo. Na bina kata destruction Babylone. Pour que ça na kata guerre Macédoine, à quoi qu'on maîtriser qu'on détruire l'armée au monde. Ma grande puissance. On le voit que ça na ba arme nucléaire puissant, mais qu'on a quoi qu'on détruire bino. Bien aimé. Ta bongo la moté manayo. Noël bakina batuka le kwa seki. Basa la maso bakota même na masua. Ba poisson mona ka bota no mokili. Bien aimé, c'est que président Mabé na planète Terre makama bien za souté. Diable a la fonction à temps parce que Monica tire na temps beaucoup c'est. Bible besoin à la maison que mon peuple racheter le temps quand les jours sont mauvais. Donc comme il attend de la fin. Makama c'est comme difficile. Ni ne le oni tout lo ba souté to lo bi o Bible le tout. Le to zo mona muto bali mwa. To mona mbala bali mobali. Moi ça bali moi si. Et c'est makambo ezala kana bwa. To comme il attend sous kati. Et quand le monde va officialiser, va tomber le président monde, le roi monde va adopter la loi qui va au monde en wapi, au monde en kilo comme na suka. Yo mo dozo lukano kama kama mokilo kangami na mokilo ka sondu. Zela ko mona sor na yo. Boenza mbelelo parce que ça na position bien, parce que ça mo konzime zela mikolo ko ya. Zela pro ko mona. Ko mona siko montage avec Nicolas Batonyoso. Mettre des esprits. Au monde aïe mukola koya, au senti kanda nzambe nezalaka. Nano yo mona bakanda batu. Mais mona kanda nzambe te zela mukolo kanda nzambe okwela yo mona. Okoluka sekuru muto sekuru ya uzate. Mais faut satana tombokela yo, mais nzambe a bien sauvé yo. Mais ceux qui nzambe tombokela na okalme nzambe, personne. Bien aimé na comme na suka pona journal lelo. Ceux qui sont massa zongité, to kuta na bino samedi prochain. To meka okita male mekotala, ba pinise koya. Alors, nous avons Jésus-Christ na terre pour Jésus a neutraliser Babylone, pour prendre sa puissance, n'est parce qu'il y a un puissant, il y a un simbi monde, il y a un diriger le gouvernement mondial, il y a un diriger Nyonso, tu vas détruire parce que total la ligne qu'on a sima pour détruire Babylone, tu connais que la semaine prochaine, ce qui est sur monsieur Azonité. Na benga mina kombo ya pasteur Richard Mangando Nyekese, numéro na téléphone soko lingi ozwanga na téléphone, ou benga na plus 243 99 248 plus 243 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07 nzamba pambola bino bande konoso bolandi biso na pesi nombo. Kasi moko bapisaka na moto yo mingi ngana nzima na pesa na masiya kwezali kita moto kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo. Mwana moto te po akosangai abongwani pete